na kwanga na kwanga kwanga bomo la pe moninga na pe handicapé asala kwanga wow tango ekoma kala mesa yepe na kati kwanga yango etoka na moto so ici dans la milu dala très cher internet bozo landa bozo mona mama biso Caro a expliquer ndenga olamba bloko na e osala donc o e bloko mboka to boya na biso kolamba ba viande ba poulet ba nino wana na poto balanda ba liango tellement trop ba koma casser biso ninga bloko mboka emo mayebo emo pundu emo ndunda ando bozo mona mama lobi ke plan oyo ebongami kolionga na kwanga Tanga likolo ndeko na ngai ozonga na sima kuna balusango boyo zonga na sima kuna to bozomo na vélo eza ba condition déplorable donc ba pine kutu te ba pine donc rien à dire ba pine msus awa et baby déjà formé vélo parce qu'on vend les baby en tout cas to lancer message vraiment na obalande mission oyo pour na bi ke porta ba fruit et porta ka ba fruit mission na biso to zoaka toujours bloka bien bo soutenir maman Caro mes fils qui perd ma bé na vélo na matango lisouté le roi de moni na centre moninga so ngina bima moninga o azo bima te na sengi vione bo so moninga azo bima moena bima ezate soki moninga azo bima te ndia ko pesa bo so moninga mo ba azo bima a pesa ondeni po eza makolo na biso yango pesa patu ya ma po na vélo na okemba d'accord mama dans un moyen de déplacement Zambalo là on ça la grâce mais message il est qui fort Sylvie yaka Sylvie nana tonya wana posa bolingo Amerike balobinga no to betatu na planète Vénus Mars et Jupiter Ousmane bama baba tata bama bande ko bana mikolo pe baleki boy baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel Boubou Kanati boya ebele ngaja na sina s'abonner. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officiel TV site ya mama na biso Sylvie Lokeba bolingo ya bandikape. Abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officiel TV Sylvie Mode officiel TV boya s'abonner na officiel TV Mode Sylvie TV s'abonner na site ya mama na biso Sylvie Mode TV officiel boya s'abonner boya ebele hésitez te boya s'abonner bokozwa makambo ya kitoko s'abonner ba diversité nyonso ezali makambo ya kitoko sans polémique parti prité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Mode officiel TV Site ya mama na biso Lokeba bolingo ya bandikape mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu boya s'abonner YouTube oyo bozali komona ndeko nanga eza na makambo ebele. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officiel TV site ya mama na biso Sylvie Lokeba bolingo ya bandikape. Abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officiel TV Sylvie Mode officiel TV
bosabone na site ya mama na biso Sylvie Mode TV officiel. Boya kosabone boya ebele. Bohésite te boya bosabone. Bosabone bokozwa makambo ya kitoko. Bosabone ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko sans polémique. Parti prité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Site ya mama na biso Lukeba polimo ya bendikape mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu boya bosabone 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 YouTube oyo bozali komona ndeko nanga ezana makambo ebele ekoki kobebisela yo mpe makambo luka esika nini otala baemiso ya malamu esika yango nini Sylvie Mode officiel TV ya mama na biso Sylvie Lukeba bosabone ye site ya malamu ezali site ya bana nzambe oya bosabone site ya bana nzambe oh bosabone bosabone Sylvie Mode officiel TV. Site oyo eza na makambo ya buzoba te ezolobela ba personnes vivant avec handicap ezolobela bandeko oyo baza baze ezolobela bandeko oyo baza bandundu bandeko oyo baza bafan de la rue bashege bandeko boya ebele boya tosangisa maboko boya tosumba peut-être ozoyeba te kobanda ndenge nini yaka awa okoki kosola okoki kosala ndenge nini toza mpe na posa lisungi na bino union fait la force belela beta porte bakofongolela yo vraiment même na matie 77 elobeli biso bongo. Merci beaucoup bandeko boya kosabone boya kosala bajami na bino boya kokomante bosabone ezalaka na buzoba te bosabone makambo nyonso ya kitoko badiversité eza na Sylvie Mode officiel TV bosabone bosabone oh bosabone YouTube oyo ekoki kobongisela yo nde makambo bakonse ya malamu na baemiso ya boye oyo mama na biso asalaka na Sylvie Mode officiel TV bosabone bosabone oh bosabone bosabone massivement na site ya mama na biso Sylvie Lukeba bolimo ya bendikape abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officiel TV site ya mama na biso Sylvie Lukeba bolimo ya bendikape abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officiel TV Sylvie Mode officiel TV boya bosabone na officiel TV Mode Sylvie TV bosabone na site ya mama na biso Sylvie Mode TV officiel. Boya kosabone boya ebele. Bohésite te boya bosabone bokozwa makambo ya kitoko bosabone ba diversité nyonso ezali makambo ya kitoko sans polémique parti prité
makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Monde officiel TV. Site ya mama na biso Lukeba polimo ya bendikape mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu boya bosabone YouTube oyo bozali komona ndeko nanga ezana makambo ebele ekobiko bebisela yo pe Zimbote de partout bozuli bakola l'émission na bino na chaîne na bino en référence Sylvie Lukeba bolinga bandikapé. À chaque fois on a déjà beka et ça la bino bien so bomona ngai mona ba maman beka mona bandikapé hein. On m'appelle triple option. Pourquoi triple option? Parce que je suis caméraman, monteur et je suis aussi chroniqueur. Les bomonati tozab toza na centre na biso ya Funa auto message ko yacha ko tosala ba émission. Parfois so bomona toza mingi to accompagné de 3 personnes. Ndeko champion ambassadeur na Rodrigue mais continue ba qui passe bazana ngo on a un moko mais derrière la caméra il y a un petit qui travaille très bien, il s'appelle Manassé Kwalama donc il est ka osala musala. Alors toza na maman biso Caro. Bolinga maman biso Caro belé message na bozo muna maman Caro asala nini. Lelo tosala émission maman Caro za comme d'habitude salaka. Émission moko un peu spéciale bien ngo yelubo. Lelo maman Caro lamba nini to découvrir ensemble. Bonjour maman Caro. Bonjour moi nangai. Bonne santé. Santé za nkando zumona na nanga bien. Ouais, non, bien. En tout cas, maman, ça la biso bien dans tout le monde. Comme on a déjà beaucoup de monde, on a déjà en forme. Boni nanda ko boni leki boni famille. En tout cas, ndako za na kimia vraiment. Ndako za na kimia. Merci maman, lelo comme d'habitude tu ko loko susu, to ça les messieurs Lubo na chaîne na biso ya Mama Sylvie Lukeba, maman na biso handicapé. O azande ko na bino handicapé, une personne avec handicap. Lelo to ko loko to ngito ça les missions, to mona ndenge to ça ndunda parce que bato basenga ki yango baki non maman kaote malamba kitoko. Parce que plané makasi nenga sala elubu na ye makusa na ye de leto zongaki mais ko expliquer biso mama ozolamba nini pe olamba ngo ndenge nini bo ta bino monde na olamba le na za posa olamba ndunda na olamba ndunda légumes vert na olamba ndunda na ngala ocha nguba mubesu oyo nguba mubesu yango yo nguba mubesu aubergine litungulu ngola saba ngozo mona litungulu tomate ya mbuma pas ekotaka tomate ya mbuma ai bon épices mungwa pilipili na bicarbonate. Wow, bicarbonate ndunda bicarbonate c'est quoi ni ngai ngazaka mongole wana idiofa OK. Donc si je comprends bien nduno zolambela biso na ndenga mboka na bino ndenga mboka na biso to baka ndenga mboka na biso bomona na suka de émission de bomona de na ola émission avantage ngeza la nini oui to ça l'émission to tala bazo to passer message mais bazo ko apprendre pe ni balambaka. C'est comme on expliquer maman nduna nongo sala ningo sala bo o le kan étape ndenge nini po bato wala na biso peut-être ba pe na bik na faire bazo comment ba bola mandunda te ba apprendre étape à liboso na toxine ndunda na bicarbonate. Sona toxine ndunda na bicarbonate na cheba ba ninyo sona kolia ba na ocha na kati ba tomati nguba nyo toxine ndunda bicarbonate. Et ça combien de temps? Bon et comme ça on a 20 minutes 20 minutes na toxine. OK. Après o tiba bicarbonate ici mala cutie si na che biloko nyonso na matisi na moto. Nguba soki mubeso tangoka. Tant na ocha biloko nyonso to na si. Donc si je me trompe comme ça non plus muba ine de temps na moto beli. Oui. Wow. Boss kondu na stolio nani? Na kwanga. Tolio na kwanga. Na kwanga. Kwanga bomo na pe moninga na pe handicapé. Asala kwanga. Wow. Tango ekoma ka mesa yepe na kati kwanga yango etoka na moto so ici na la bindu dala. Très cher internet pour Solanda, bozo mona maman biso Caro a expliqué ndenga olamba bloko na e osala donc o bloko mboka to boya na biso olamba ba viande ba poulet ba nino wana na poto balanda ba liango tellement trop ba koma casser biso ninga bloko mboka mo mayebo mo pundu mo ndunda ando bozo mona maman lobike plan oyo ebonga mingi kolionga na kwanga donc ebonga mingi poto ka pimbo na ngofona kwanga donc ebida ma carotte ma carotte ba danger ma carotte lambi en tout cas première fois lambaka mboto alambaka na masusu na fumbwa na Brazzaville bien yango koko nguba de emboto na saka plat ya Brazzaville ngwana onde ko Rodrigue fiba kama ça na façon moko Rodrigue Buzito les chroniqueurs de Mama Sylvie donc voilà c'est un confrère on appelle moi na handicapé moi na ba maman donc plus on appelle ça mboto yona
na motema no Hortensia. Donc to tika maman nenga osa ndunda to continuer. Maman to beta soko lisoto so mwana mpo to sola pe mwa kala. Mingi ba yebi pe mingi pete ba ko bosana ki makaro. Amakaro to moni c'est tant to ça émission boy to nga osa mina handicapé parce que la propriétatrice de notre chaîne aza une personne vivant avec handicap. Maman civile ou qui est handicapé, bambo tu no ma place zalina bana no damaris na baksisi wa mboti na yego ninga langayo. Yangwana vraiment. Oui. Maman Caro to beta ma solo ça la peut bien ba rappeler on se va dans l'émission pour la première fois. Maman Caro c'est une personne avec handicap. Azo handicap ndeni makaro. Abotama nango azo maladie, azo accident to ndenge nini. Merci papa. Ndebo mona ngabo na botama nanga boye. C'est vrai. Na botama boye nazwa kuna mokilité. Nzambe nde alinganga nazala boye. Kobotama nanga na botami. Eza balinga musuba beta lisolo tano kumbaki handicapé papa nanga na mama nanga libale kufi. Benga naza 3e. Mama bita abotala ti 11e. Donc za bandeki na simba nanga lokwa 8. Nasenga nzambe merci liba esaki matata te maboko la kinga lokwa bala nyoso ti ngai pe na koli boye na vandi pe na ndako na papa bino 23 ans leki na bino pe mona ki embalasionne na la ka pona kotanga na e na boti moi obo mona kaleki na papa zaki aza valide pe handicap aza personne vivant avec handicap mais mukolo ezali bo mona e kaka ah d'accord mukolo za mo mona tabe mission ikaya sala très cher internet pour Zolanda on a centre afuna wa de base ya beka centre afuna centre amoshi centre wa kasavu donc beka za mona handicapé à chaque fois ça la mission boza par sentiment te tolinga ola sabino ke biso tuza bano babenga biso banda handicapé biso slogan chaîne biso vivre avec handicap. Parfois les handicapés baza méprisés dans la société, parfois les handicapés baza négligés de partout, parfois les handicapés ba considérer bango te après ça on chance te. Et au moment de ça bit ya chaîne ya émission OEP bit ya chaîne même s'élever. Vivre avec handicap tous la semaine que handicapés sont des personnes utiles. Ils peuvent faire tout au badin sur ça là la société. Handicapés batangi bazali, handicapés basala makamma c'est ko baté azali konza famille. To kenda na ki centre ça l'émission na maman boti ma s'élever. Émission de gars qui tombe magasi bon mona. Tu passer un message na battu sur Zolanda émission na biso maman Sylvie comme d'habitude chaque fin de l'année à ça la geste on a ça la envoyer monter parce que la musapin sur la longité elle est vraiment limitée to senga na bino bolanda émission oyo botia bo contribuer quoi botia liboko na bino na kati ya vraiment Sylvie bo aider maman Sylvie na quelque chose tant on sangisi $1 on ça la que na fin de l'année ndeko handicapé zu magie ndeko handicapé zu soso ndeko handicapé zu huile affecté pe bien na famille na ye parce que baza responsable ne baza bongo bien bozolanda biso de partout en tout cas bo soutenir maman Emilia na Canada maman na Emilia na Canada en tout cas soutenir maman Sylvie on a bien encore maman chérie mingo le bête sur maman na Canada ta 2h 3h 4h 5h on so maman Emilia merci na ba conseil sur on la pesa ko pe pesa ngai en tout cas c'est maman chérie donc on a mingo le bête merci les sous na maman Jitu Kinsia Lozana kin awa Élisée Masemo maman Noëlla Manzambe maman Claudine Luyeye, maman Willy Kabamba, notre mamie, non, maman Marie en France, papa Mapassa, papa André, en tout cas, vous avez aimé Belé, griffe plus griffe égal originel, papa Love Lucien, maman Monique, président Bambote Belé, Balobi, école, les amours au collège Bonomi, il y a prophète Jérémy, tout cas, avec les royales, famille, tout cas, l'année sur Facebook, Bambote et Belé, papi les chanceliers ML, Bambote non, papi les chanceliers ML, pour maman Caro, Bambote non, vraiment, Ebele, Magala Diva, Elodie na maintenance, moi, c'est Nzambé. Elodie na maintenance, moi, c'est Nzambé, maman Malamu, maman Godé Tumbu, tout cas, vous avez Belé, tout l'anda, tout le monde a dit, on continue ça là. Asala makusana et tout le monde a dit, continue comme ça là. Alors, que bloc azolamba et que vous avez juste 40 minutes. Alors, toki sango et ça la 20 minutes. Nenga continue, on peut ça la moins minutes mouké. Maman, comme ça, tout le monde est bon, maman Charlotte. Maman Charlotte azanda. Azanda quoi ça? Du coup, mbula. En tout cas, on dit qu'on boule les hommes menacer de façon encore. So to ça, musala passe de ngam sana biso mingi. Tant que maman tindi biso to ça là. Yangwana bon remarquer ba ten leke belé, mais monsieur handicapé pendant quoi ça sauter. Quand tenimo ba difficulté za ki mo belé to senga toujours bo continuer sur ngama Sylvie pour be monsieur zonga ko tandenge. Bon mona ke Rodrigue Buzito ko zonga, bon mona ke ambassadeur champion zonga pour équipe, même si la équipe wana format. Mais tant na yanga mo boy parce que quand tenimo ba difficulté mo za belé, yango mingi mo to continuer za te. To poursuivre émission na biso na maman na biso nenga zo continuer ko ça na e, to continuer ko sola na e, maka on a vu ce ko ça la ni. Bon, la vie penza ndena zalia na kiko kende Brazzaville kangami lufu fongami toke lufu pe kangami na ba ekongama na ba coronavirus sikoyo nazana ko bana nda so ba activité bandi tozongeli lisusu
sur l'activité bande ozongeli et ça na bato ba Hollandais belé maman Caro mais ko passer bon message tu passes toujours message batamita mala on peut ba aider bazali pour moto loka maman Emilia soka yoki en tout cas supporter te fa aider maman Godé Tumbu maman aidera mingi bato so ba yoki ba supporter ba rolima tout ba papi les chanceler papa na problème sur Robson Bibson Ngoma baza tellement ébélé oso ba yoki ba aidaka moi message passer maman Caro ce que ça peut aider na ba soutien aux enfants ça ba pesa et le koni on va passer comme message bon nzambe kaka lola oa simba mitema bato poso nzambe simbi te mutu musu po asala bolambo ezala pasi nzambe oyo azala posa osoutenir neti nzela Brazzaville balwile ezobima baloso ezobima so oza mbono osombi mpo oyo oteki na ope okozanga kozwa mpe mbongo ya kobokola bana te na ndako oyo kaka nzambe akopambola oyo nzambe akosimba motema na ye abasuzunganga na nzela ya koteka mponga mingi mpe natekaka natekaka mingi soki boteli filme mo mpe leka ntana okende Brazzaville otika babilamba image bazwanga mpe documentaire moko ezala moleleka na TV5 baoyo bamona yango bazali nga nakoma oyokaka totalaki image na yo totaki oyo ezala makaro bazwi nga na potopoto nande na osoma bilamba nande na zozonga nande na okota masuwa bazonga image so bozwi bomona do na changer te makasi pe olukeza kaka mais makoki nde ezati en tout cas message à maman biso Caro est profond alekati na ba TV5 basala ebe interview kuna basali les mal c'est quoi bango ba basala interview nga mona ba mindela na ba profita na biso ça c'est bon basala interview balakisi mais maman azwani na reto c'est le côté on mona nga linga chaîne na maman Sylvie mais non c'est ma message les gars lingala bato wala na de partout pe lisusu chaîne eza soutenir pe aimer na bato bela mine balanda chaîne preuve ba preuve eza aimer belé tout ça be émission maman na biso emerance balela ba moto maman Anne Marie Banza na maman Brigitte Banza famille Banza mo mbote milo batela Banza boze belé maman biso Anne Marie Banza sala o sala ka au mon émission les gars pour 8 mois maman tina vélo à 6K vélo en ce moment plus de 800 €. Merci na pona vélo na ngade bebati lelo vélo beba o vélo beba nga yangwana en tout cas dozo vélo to singa moi la biso vélo pour netro ba chaque fois émission yo ezwaka toujours ba bénéfique ya na ngoka to ba bloga bien kotaka tant to sala émission to sala on a sentiment to sala ngo poto la sabino ke ba difficulté ba ndeko ba ndeko ba za na ngo maman Caro bi ke vélo ezate bon maman Caro c'est une personne avec handicap maman Caro abotami aza na makolote maman Caro abotami aza liboko moko ezate ke o asala ka accident ni maman abotami bongo maman abotami vraiment bongo maman biso wana to mona vélo ya maman ezoya vélo maman ezoya do maman albi ke aza ba connexion difficile pour se déplacer vélo même o bomuna tambola ngo eza vélo ndeko ya moninga yango na ngo donc bozo continuer komona wana mutazo na vélo en tout cas vélo maman yango yo tsango likolo ndeko na ngayo zongo na sima kuna balusango boyo zongo na sima kuna en tout cas bozo mona vélo eza ba condition déplorable donc ba pine kutu te ba pine donc rien à dire ba pine msus awa et baby déjà formé vélo parce qu'on vend les baby en tout cas to lancer message vraiment na o ba mission oyo pour na bi ke porta ba fui et porta ka ba fui mission na biso to zoaka toujours bloka bien bo soutenir maman Caro mes fils kata na vélo yo muni kembon peut-être ko bimisa peut-être $1000 pour notre vélo ko rangote tindela tandambo ozuta moi 500 ozuta moi 200 ozuta moi 100 na maman Sylvie c'est komaka maman Sylvie za mutema opete opesi maman Sylvie mutu boy tona poso aider to pesi $100 maman Sylvie otina $100 wana donc maman Sylvie ba monter ko tindi $1000 on a carte abonné non maman ko te baksa le contraire parce que na souci bandi ba handicapé ozo mona vélo ya maman la biso en tout cas ba condition déplorable vélo vraiment et baby parce que maman vélo on a habité autant la nanga ka boy to ça la gagner pour se déplacer na otambola ngo isute papa na ngai na otaye kokwea moni ve tambola mapine so etemi boye mwana tindiki ale pouf na koe oh la 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 na zaka so ngina zo loko eza centre na ju vela moninga na bimi na yango ah oui oui na matango lisu passer sous message na bato Hollande loko ba moni vélo bala message vélo ese ko esingai na koya ki pe mabe na vélo na matango lisu te loko to moni na za centre moninga so ngina bima moninga o azo bima te na sengi vene bo so moninga azo bima moena bima ezate soki moninga zo bima te ndia kopesa bo soki moninga mo ba zo bima akopesa ondeni po eza makolo na biso yango peza patu ya ma pona vélo na okemba d'accord maman dans moya de déplacement Zambalo là au la grâce mais message l'équipe fort message l'équipe ngalo baka patience maman pour maman maintenant sur ça émission les la vélo après 8 mois zo vélo mais la kubite que la même condition na yo en tout cas maman me ko aider parce que maman Mirance alaki na de makolo mi balé peut-être 13 ans problème mais notre maman Caro azana makolo mi balé te azapen liboko moko en tout cas batamite maman wa bo soutenir maman na biso ne serait-ce qu'attendre na vélo et kozala bien Magali a dit va partir aux États-Unis plamedi les kibino soutenir na bino ka mawa va pamba papi les chanceliers n'en parlons pas maman biso Godé Tumbu rolima tuta hein charge
donc mingo le bakutu eza nango te donc bo soutenir vraiment maman et ko sala Elodie na maintenance moi Nzambe na établissement na kasa colonne donc il y a rien à dire bo soutenir maman na ngai Caro na vélo et ko sala biso beto monde que un jour soit mbongo soit vélo bo tindi asika te ko pesa maman et ko sala bien to poursuivre émission na biso maman siko to comme étape nini pour na luku na biso ah asokola d'accord kuna ba sokola ndunda na biso et puis to continuer émission na biso sima. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode Officiel TV. Ah, c'est comme l'étape ni maman. Et comme ça, combien de minutes à peu près? 5 minutes. On est à bon fait toka, si on toka après seconde quand tu peux sauter. D'accord, donc tu peux m'analyser c'est la pointe qui est site ya maman na biso Sylvie Lokeba bolingo ya Bengika. Balolanga so ko beli ngala basato mati za ngito kwa ka kutajina Abonnez na site ya maman na biso Sylvie Mode TV officiel. Boya ko s'abonner, boya ebele. Boya hésiter, boya bo s'abonner. Bo s'abonner, bokozwa makambo ya kitoko. Bo s'abonner, ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko, s'abonner ba mubesu aleka makambo moko na site Sylvie Mode Officiel TV. Site ya mama na biso Lokeba bolingo ya Bengika pe mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu boya bosabone YouTube oyo bozali komona ndeko na nga eza na makambo ebele ekoki kobebisela yo te makambo. Sylvie Mode Officiel TV ya mama na biso Sylvie Lokeba bosabone site ya malamu ezali site ya bana Nzambe oya bosabone site ya bana Nzambe. Oh, bosabone bosabone Sylvie Mode Officiel TV. Site oyo eza na makambo ya buzoba te ezolobela ba personne déjà avec ezolobela bandeko oyo baza base ezolobela bandeko oyo baza base bandeko oyo baza bafalela ashege bandeko boya ebele boya tosa na maboko boya tosimba okete ozoba te okobanda ndenge nini yaka awa okokola la force, la force, vraiment même dans ma pièce, c'est le début du problème. Merci beaucoup, Bandeko, pour la s'abonner, pour ça la base, pour passer, à d'autres terminer que nous allons faire de la biseau. Moi, ce qu'on peut dans le monde, maman. Comment ça la fait? Ah, d'accord.
s'abonner massivement na site ya maman na biso Sylvie. Vous rappelez bien sur la carte, c'est Sony la carte, c'est une sali et comment elle était pour. Il y a donc une étape pour eux. Vraiment, la tchaki, nous dans la gana bicarbonate, la toxique. Ok. Dans la zone, ça fait dans la gana, la tché mai, la tché oui, la tché kuba mubesu, la tché ba mwa bakamunoso. Ok. Bagi ya ko moni tango ko. Nous dans la gana na soko ya ko lisusu ko ezala. Moi bicarbonate na mwa ko. C'est comme à part, c'est la salle, si vous êtes au papier. Merci beaucoup, maman. Na makambo ya buzoba te ezolobela ba personnes vivant avec handicap ezolobela bandeko oyo baza baze ezolobela bandeko oyo baza bandundu bandeko oyo baza bafan de la rue bashege bandeko boya ebele boya tosanisa maboko bozomona donc tokomi na suka émission na biso tozalaki na makaro alambele biso ndunda ya nguba ndunda nguba na biso komi presque na suka te tikala na mase tokomi na suka mama meko ko expliquer na ba Hollanda ndengo sali nguba ndunda po koma na niveau oyo merci ba o ba Hollanda repa na biso ezalaki ndunda na bicarbonate mai na moto na bicarbonate etoki na ndunda na ngande boza Hollanda image pe ezali na kitisi na mai bisa okaka chaki nguba nga mubesu tomate eza obligatoire te papa so lingi tomate o cheso pour lingi pe tomate te o chate menga c'est peki na cha tomate ya mbuma o cheba matungolo nini okange toki alors légumes na oyo na resaki na saki passoire kwa maya bicarbonate de longwa na chena nsungu yango oyo ebeli image bolandinga nyoso nde nazali kolamba nde nazali kosala bilona biso komi na suka soko lingoli yango na kwanga yo soko lingoli yango na fufu kaka ndenge motema no ekotinda d'accord yango omona biso leo toli yango na kwanga d'accord on eza boye toli yango na kwanga message mo fort repesa na bato Hollando na china mama Sylvie so za message aso repesa au la caméra opesa bango message message eza kaka na bandeko nyonso ba Hollanda bato mi bamona handicapé na vie handicapé asala nini handicapé na vie ba qualifier rande ba koko qualifier ba o pe bamona handicapé na valeur bazali message nanga kaka yaya oyo azala posa ko kolia repas papa na ngai ayebi adresse oyo apesi bango ba repas nyonso opesa oyo lingi na salelo na olambela yo kotala ki handicap na ngati na lambaka bomwana lamba fufu na lambi o bozana oposa so bitolia oyo repas mso yena mutu na sala na osala tokolia na bino elongo ezala esengo ya mingi tana moyeke bandeko nanga bauti libanda mboka ba préfère ko kolia na mutu oyo otamwa na sebo nzambe wana ofuta bino nzambe wana ofuta bino en tout cas un grand merci na moi absolu Sylvie Luke bon handicapé pour l'occasion maman toza toujours wana pona soko bengi beka yo bibeka ndenga sala oyo lo bakato yaki ala centre funa tokute na moi biso karo to sala émission biso mama sali ndunda ndela mongo vraiment kitoko expliquer ndenga sali yango non ça toujours ba soutien na ebo soutenir maman Sylvie na événement sala chaque le 31 pour nous aider bandenga so handicapé en tout cas ekozala bien maman karo pas sengi soutien ya vélo za na problème asengi fambo aider pour na vélo bosalango de bosalaki ya mwana biso mirance bosalango de bosalaki ya ndeko na biso misusu wa l'équipe akombo peut-être kimi bosala salango ekozala bien la mbote zanga ate comme na suka émission ba mbote mingi na ba soutenir biso de près de loin ma maman chérie maman Emilia mbote no maman Sylvie Luke bon handicapé yo mongo maman numéro 1 mami merci Damaris moi na maman Sylvie moi Sambiji ba merci na yo na lobi maman Elodie na maintenance moi Sinzambe merci maman na Elodie aussi ka bekate à chaque fois so na moi na yo en tout cas ça va bien maman Claudine Louyeye merci na yo maman Willy Kabamba. Merci non maman, maman j'ai tout qui là, hein, maman Noëlla Manzambe, Magali la diva, hein, Magali la diva, batte la championne à biso bien, hein, batte la championne à Neve Nangai,
et joyeux anniversaire pe na neve na nga partir aux États-Unis kuna et ça libère tonton Jacob aux États-Unis bambote no ebele en tout cas posé belé papa Formas na Suisse bambote no bazali kuna papa Dolph papa Damien na kata Brésil hein boza tellement ebele papa de chancelier na Belgique wana papa maman Nathalie Esombo hein maman na ngai camarade maman Manda bambote no tellement ebele maman Maria maman Élisée hein Élisée Masemo boza tellement belé ba comme suna bosa ngoko bo munanga mabete naza mutu maman Bouit Mbanza maman Anne Mbanza oza posta dédicace oza posta peut-être moi li solo benga beka numéro za na wana toko sola beka za na bien chaque fois na rappela bino que beka to na street et vanda bo muna toujours ba image wana bo muna image wana studio beka audiovisuel vous bozana ba événement na bino ba matanga bozana ba fête na bino awa bozana posta image mo professionnel bo benga beka boza jamais déci toza équipement complet ba Rodrigue Bouzid bazana ba ngamoko beka triple option na zana manasa zana tout tellement complet vraiment tout ça la gagnoso vous avez événement oyo peut-être sur hôtel et des archives inoubliables d'ailleurs moi j'ai tout appelé ça confiance maman Noëlla manza appelé ça confiance maman est belé appelé ça confiance bah ça l'a jamais décidé maman merci maman Caro pour l'opportunité merci mzama pambolo maman na koyamba biso za ba na bien temps déjà à l'aise à dans la centre besoin mon la centre na biso ya funa on est tellement à l'aise nga ba bien moi handicapé na message na maman handicapé papa na sima caméra ko nani papa Papa Yosa. Papa Losa. Yosa. Papa Yosa fait Bambote notre artiste, notre papa on appelle ça Bambote. Donc il savait des émissions na papa Kala mais tout ça là sur émission bon mon sur papa pas artiste musicien mon nene vraiment vraiment bayebi. Une personne fait handicap mais artiste moi complet en tout cas tout ça là sur émission. Merci papa et papa Yosa Bambote nos places en tout cas c'était votre humble serviteur Bellon Colombe BK triple option caméraman monteur réalisateur et journaliste et puis ça joue pour le temps ngelango. Tout le monde nimbala sima bye bye. Bayana sani na cha tolia na makambo ya buzoba te ezolobela ba personne vivant avec handicap ezolobela bandeko oyo baza baze ezolobela bandeko oyo baza bandundu bandeko oyo baza bafa de la rue bashege bandeko boya ebele boya tosangisa maboko boya tosuba peut-être ozoyeba te okobanda ndenge nini yaka awa okoki kosola okoki kosala ndenge nini toza mpe na posa lisungi na bino union fait la force belela beta force bakofongolela yo vraiment même na matie 77 elobeli biso bongo merci beaucoup bandeko boya kosabone boya kosala bajami na bino boya kokomante bosabone ezalaka na buzoba te bosabone makambo nyonso ya kitoko badiversité eza na Sylvie Monde officiel TV bosabone 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 youtube oyo ekoki kobongisela yo nde makambo bakonseya malamu na baemisio ya boye oyo mama na biso asalaka na Sylvie Monde officiel TV bosabone 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 massivement na site ya mama na biso Sylvie Lokeba bolingo ya handicapé abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Sylvie Monde officiel TV Sylvie Monde
Officiel TV, boya, boss abonné. La Officiel TV, mode Sylvie TV. Boss abonné, na site ya maman na biso Sylvie Mode TV officiel. Boya ko s'abonner, boya aider. Boya hésiter te, boya boss abonné. Boss abonné, bokozwa makambo ya kitoko. Boss abonné, ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko, sans polémique. Parti prité, makambo moko ya malamu. Na site oyo, Sylvie Mode Officiel TV. Site ya mama na biso Lukeba, Polimo ya bendikape, mama Sylvie. Ayeli biso site moko ya malamu. Boya, boss abonné. Boss abonné. Boss abonné. Abonnez-vous maintenant sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode Officiel TV. Site ya mama na biso Sylvie Lukeba, bolingo ya bendikape. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode Officiel TV. Sylvie Mode Officiel TV. Boya, boss abonné. La Officiel TV, mode Sylvie TV. Boss abonné, na site ya maman na biso Sylvie Mode TV officiel. Boya ko s'abonner, boya aider. Boya hésiter te, boya boss abonné. Sylvie Mode Officiel TV. Sylvie Mode Officiel TV. Boya, boss abonné. La Officiel TV, mode Sylvie TV. Boss abonné, na site ya maman na biso Sylvie Mode TV officiel. Boya ko s'abonner, boya aider. Boya hésiter te, boya boss abonné. Boss abonné, bokozwa makambo ya kitoko. Boss abonné, ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko, sans polémique. Parti prité, makambo moko ya malamu. Na site oyo Sylvie Mode Officiel TV. Site ya mama na biso Lukeba, Polimo ya bendikape, mama Sylvie. Ayeli biso site moko ya malamu. Boya, boss abonné. Boss abonné. Boss abonné. Abonnez-vous maintenant sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode Officiel TV. Site ya mama na biso Sylvie Lukeba, bolingo ya bendikape. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode Officiel TV. Sylvie Mode Officiel TV. Boya, boss abonné. La Officiel TV, mode Sylvie TV. Boss abonné, na site ya maman na biso Sylvie Mode TV officiel. Boya ko s'abonner, boya aider. Boya hésiter te, boya boss abonné.